Koloyo akomisama. Et ça linga bien parce que za banzembo oyo to kola lango mingi na bomwana. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Tant muto yema on kateke comme si oyema on peut ça ba tout passe. Ça veut dire nyonso tout pe oyo zo sala et tikala na mokili oyo. OK, c'est ça. Ko corrompre batu, ko pesa ba mbongo pas détruire muninga oyo attendant la main. Muninga o alaki so abi que non leki ya na ngai vas-y, ya na nga fungola, ya na nga kota na masolo, mets la main dans la pâte. Donc yo loko zaki wana wa loko la ombre na po oluka onuiri c'est-à-dire nyonso etikala na kindumba no salaka etikala na ko bima na mobali ya moko ya commune ko akota sama belé ekotikala lelo be ana pota ko beta concert to nanga no de bela ba bua ko pena na scène musicale au moins la scène musicale ya wata il faut mobali na misa na buako soit buaki yote après le 21 no yela wana boka mère elle quoi occasion mo ba pesio dédicacer mère donc biloko yo surtout etikala na vie na yo na kisongi no etikala na lokuta no etikala na ba benga nini ko maele mabe ba benga ngo utama maele mabe na français il y a un mot comme ça ekotikala ne crois pas que non de ba bongo et so biso na kozanga no livret parcellaire etikala na mutuka oluwaka wana otambola ngo zaka ya yote tout ekotikala donc et ça le quoi yo oye manzi mo biloko nyonso ekotikala pour ça fala sabiso te si mutu te o considérer que nyonso tout o ngape na sala rako ekotikala ko ina ona ina mo maso na raison te ekotikala mabetu na sala na vie ekotikala ko panda ba comédien tout ekotikala c'est ça. Oh, maman, bah tu continues à faire 50 pouces écotikala. Si on l'a dit à 50, tu le fais de hôtel la cercle, la tombe. Écotikala, ah bah les clients au salé lango. Bah c'est ce que le quoi dit au salé la raté. Bah tampon c'est tout écotikala. Ngala za mongo mais souki na ngeza moi bien. Ya on dit bah la casquette ah écotikala. Donc nyonso ya yo écotikala. Bah robe no mi kuso ta ko ba majorette écotikala. Oui, Aïda Pena mon a parlé Pena Pena ata sali 2 mois tiete allez là tout ça ça la mini ya c'est lamentable amina arne la nzoto le wa tsanga te ba ba le la wana ba film écoute ba pati bo subati net la oh bloc oh ba 10 minutes bagage na bagage kuto ko jouer te ce qu'on a filmé ko pesa madame Musala couper Tommy kata na koto te tango boye foko taboye sko bo blonga bon madame vie ayo kelo soni na ndeke no ba collègue ba comédie ba vandi koto ko amona akoja ko elle ko ayo kitsa yo yango ayo tiao te po aboyi na yo se soni yango moni liande lianze yango zo to et l'homme mi balo beti wana on a récupéré le beti blo belé même des moko wana na mono pendant le Rolex sango boité c'est razwa mobali ya ndeko na ya théâtre comédienne akufa c'est razwa mobali yango pe mobali yango a voyagé le 21 va beta concert il faut boire kai moi sera boire qui était ndé parce que na est-ce qu'on atteint comme on est la personne va mise tout ya wata le 21 au na scène musicale bo kene bo consommer bo yemba pela banzimbo tout babi leader azakuna Lise Mobini petite sœur propre Lise Mobini Nicolas comme ala atika so na ndenga ba chanteuse bo yo keni ka palola c'est rango le kinaye aidaye pour le laza la bongo aidaye auto madame bebe azwaka ba acharnement to azwaka nzoka ndie na batu mona ba kwemo bo etina bango ba linga madame bebe sous makasi ba sambela so pour la madame bebe bakasi moi j'ai été étonné comme on a nombre na mona wana. J'ai étonné l'organisation on va s'organiser pour la madame Bellevue. Maman yemo kutu aebite que nous la batumo ba sangana oyo bazala kana pour la coprier bazana pour la kokolo ba madame Bellevue yemo ka étonné. Sona ba fouté ba billet pena. Muta uti Suède. Aye pour l'événement wana. Ba uti ba Luanda, ba Matadi. Na mwana ya data force liboso. A uti plateau de Bateke. Aye azaka famille libota. OK. Ça veut dire que famille de TikTok. Rémi Kovodor déjà na nini? Allô Kovodor? Oh. Allô? Yako. Ouais, Kovo to dans le plateau ah to dans direct moi mutuna moko kaka pour répondre.
Allô, Kovodor. Oui, allô, Prince, moi, Kalae, bazo tuna tunao. Nazali. Ozomona na te, bazo mo yo pe susu ndeni, position ndeni. Babika position ndeni. Bazo lo balo na commentaire. Bato balobi na commentaire, bato bayebi dala za famille bota. Bato bayebi yango te. So pa na longa famille bota pona koma nani kasi. Pona za famille bota 100%. Na mona Belgique kandi la patrona. Ba fan batika na ba tuna base la semaine oyo. La osala émission mono ya liboso na yo. Lobi déjà samedi ba ozwango déjà. Samedi déjà na plateau ya Rebi Kovodo. Noko Prince Oyambanga. Poser ba question nyoko to ngotuna ko bango bali na bazala posala ka bwana Belgique kandi base la lobi siko na ko expliquer bango bien. Ndeto ka bwana. Ko sala bango bien. OK. Question par rapport à les réseaux sociaux et comment ceux qui m'ont commenté na commentaire moko boye ils ont la madame Belleville et par rapport à nini yo ba fan oyo to mona bango bazala ya ba fan net ya family bota tout ça pour l'union sous ils ont la madame Belleville. Le problème est ça que na ko lo baté mais entourage ya Belleville bato malamu bazaki te bon mutu oyo oza déjà malamu. Tant que tu as commentaire, parce que nous avons commentaire, nous avons commentaire, parce que nous avons commentaire, balandinga na commentaire, balandinga mais vous pouvez s'en attirer pour tout le monde tout faire, c'est tout va rater. Leader na bino kutu, ou avec champion na bino, to lobela ke boto otanga kombo na ye. Abongo siko bino bambolo pona otanga ba kombo na bino. Bato ba banga ba yana ba faux compte. Muto yana faux compte zape. Nazolanda. Omona. Oui, yango na. Bon, en fait, pour nga bateau tout balanda ba faux compte. Bon, basala ka bango ba continuer pe ka kolanda. Parce que longo nga la ko koloba. Bino musu bato bakomi ko bimisa, bazo barrer yango na ba faux compte. Tellement ka moni tio moko ya bimisa la Belgique kandi la patron na Nikambute, abitika na lobe na ngona ndenge ya faux compte. Mais un message ne mo na pesi yango wana. Il va faux compte, c'est un message na pesi. Des personnes sur la cible de Bino. D'abord, comme ça, le Binongaï. À la Cuba. Oh, mimate so pays, c'est Chulaïté. Yobo Bivali Banda, faut que ça Chulaï. Mais si vous avez un zabe, mais astotique, on dirait que na boko nao, on sait que na boko na bi, na boko nao. Keba, ben fond na ça déjà ah. Parce que là la couloir, ma kile, aïe. Tout au talibongo. Ndege moko balinga ata opposite yoka ndege moko oboni buzoba boyoko oh tout le monde okake ba petit valeur tout le monde bena boyende ovati singa bena okake bena Dani Camarano actrice wa Duce aza bien kotanga no communauté te na bika Camarano actrice wa Duce ah bien makasi mais c'est ma moni au sens ba bloque belé troublinga dans les bateaux au toucher ba point ni on comprend les théories vous avez là on commence citron boy ba citron baza bato ba sala comme mobile comme ça moi ba sala comme moi comme ça mobile ndé banga ba citron nada aloba mona ndenga ba garde na ye ba ndenga ba fima na bi nzamba sala nga lilala na mikomi sa citron ça na scène na ye na scène a jouer mobile ta jouer moi si yanga la ba que non ndenga citron pour na scène mais ba tout ça ba zina bango ya tongo midi pourquoi baza mibali te bo commander basi c'est bon toi qui na étape et puis basi bo kwa be mibali ba fi ya mungwa pardon yo na loko nyoko na internet ba yo ki yo c'est bon na ba tout la 40 ans ba terrasse na mininga no basi c'est bon songa na simbio yaya yo na simbi ape na obenga ape na jema mikolo kutuko kutanga ko mwana kuna simbo kitoko na biso yo keba lomba na okebisa mwa so keba obona ngo ya na zonga malembi keba omena yolo wana na c'est bon chemima ibele pardon yango ba biloko no vana na ba mille keto ko finga ngati ponde bo vendre la case Jemima so Jemima Demer Sarah bo fan de la ngati c'est bon Jemima vraiment mais là moi ya pio ngamela maite biloko mo bezi abokola akabela alatisa asunga na vie
te mère tu ko sa ne bolamu mais tika na yo kombo na elle te atika kombo na elle atika ça se passe na nzambe te candidat so mutama candidat like non elo eza ko indiquer loko oya valeur bo bwaka ngo ba valeur lango te siko ko kiki ya mboka e poste non et ngo ba comme si atosa mutu bolamu ba zo so mabe siko asa ya pe bolamu te atika kasi c'est non na poste non na e te atika. biloko nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama aleluya oh mafinga nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama oh bajeto nyonso ekotikala na mokili oyo kolo Yesu akumisama. Ah vraiment Nabani Nanzem wana shalom 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 partout boali shalom shalom ezarambote na ba obaye barate shalom ezarambote Nabani Nanzem wana pona kolamsara dezalara pona olaksara ba tunyo surtout to sara la mokilio yo et otigalara la mokilio o miniature o mafinga o ba jeton o nyon surtout to sala re otigalara la mokili oyo. Shalom na famille Bota Mobimba famille Bota base à Londres famille Bota à Paris, à Bruxelles, na Suède, partout Bozali, famille Bota na Lingabino, vraiment mingi, internaute Bozolanda biso, surtout pas abonné. Il y a chaîne à biso, GI Télévision, chez Maïbele TV, na Prince Luamba officiel. Vraiment, na plateau il y a le Nazana Jemima Ibele, Jemima Ibele Oyo vraiment na Zoé Kala. Na yamba kala na plateau yo tout mata ya solana e abungi pe trop silence na to ebite zaki ya nini mais to ebika zaki na matanga na bato yo ba ebite Jema Ibele zaki na matanga de matanga akufelaki papa Ibele mukolo kombo ya Ibele Jema Ibele shalom. Shalom, shalom à tout le monde, Botalanga, peuple de Dieu, de partout. Botala biso, shalom na mabota la bino, shalom na banda kuna bino, shalom na famille na bino, nzamba lola apamola bino, Jemima Ibele est là, la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron, la giga. Baksilanga mikolo maman bonheur. Na oumeli na zalo batemelo nae. Et c'est parce que maman Belgique Kondi était là toujours pour soutenir na ba tapo na lekisi et ça la bien et aussi merci na famille bota oyo na conseil na prière na info na bino vous êtes là pour soutenir ngai Mami Tadina de moi-même merci pour les colis hein Mami Tadina c'est dit na la lataki na Zwaki merci Mami Tadina merci à maman Martine Kilanda de moi-même depuis Paris. Merci maman Brigitte Koufi depuis Londres. En tout cas, on le appelle un bateau souterrain. Maman Chantal, base à Londres. Maman Chantal, base à Londres. Merci pour la bino chroniqueur. Au soutenir surtout tonton Prince Luamba, Noko Prince. On a un plateau. On a la personne merci pour le plateau. Ça veut dire que tu m'as prouvé une fois de plus que tu es vraiment mon frère. Et que tu me portes vraiment dans ton cœur. Vous avez dit merci. Tout ok na parquet na yo. Tozongi boy na yo, na matanga na yo. En tout cas, merci beaucoup mon frère Prince Luamba.
famille ya mwana famille bote ya mwana famille ya mwana merci na Exode Mkebi Exope azalaki na bosani Exope azalaki Exope Mkebi pa azalaki donc azalaki présent na base ya famille bote à Londres la maman chérie à moi aussi maman Claudine Bokatola, maman José Lusadissou, maman Chantal Mukendi, maman Aminata Tulomba, maman Binotou, vraiment, merci. Na Binotou, base ya famille de Bota Londres. Namoni na Paris, maman Saki na la grande dame. Et la grande H. Madame Sakina, la bosse ni c'est bon. Oyo azarana biso bébé Chico mannequin na Londres na moni bongo Adrien Montomètre bébé Bazibeba. Na Bruxelles na moni maman na biso Charlie Bossio. Charlie Bossio Fondation ISD oyo sungaka barfele oyo ezotonga pendako pona barfele bo soutenir yango ezarvement bien pe na bosanité Fondation Sandra Fondation Maman Sandra vraiment merci. Na kitasa wa mama Yvette ya ngara mama Yvette pe Gina mabialos bako sarate avant na yana mama mosusu tono ye manzembo biloko nyonso retira la mokili oyo elo ne c'est ça que voilà donc avant na kotango na bosa libanga moko donc pour ça vraiment plaisir babi na poto na Paris ngadanta bezaka moko ngadanta ikote c'est Hugues la coiffe ikote babi soko yekuna olia le kwa mutaba lokozo na kapela lokozo lia partout babi Hugues la coiffe ikote ngadanta ikote en tout cas bokinde kuna bo consommer bo lia bo mela kitoko makasi voilà bien profiter dans l'occasion papa Jaboud Mayembo monté mais maman Nas Papa couple mon code depuis babanda baliara biloko moko. Papa Carla Diva et Paulina Maembo. Danger. Voilà. C'est bon. Biloko nyonso otira la mokili oyo, mafinga nyonso to otira la mokili oyo. Kolo yoso akomisama. Et ça linga bien parce que za banzembo oyo to kola lango mingi na bomwana. Biloko nyonso ekotikala na mokili oyo. Tant muto yema on catholique comme si oyema on peut ça ba tout passe. Ça veut dire nyonso tout oyo zo sala et tikala na mokili. OK, c'est ça. Ko corrompre batu, ko pesa ba mbongo pas détruire muninga oyo attendant la main. Muninga o alaki so abike non leki ya na ngai vas-y, ya na nga fungola, ya na nga kota na masolo, mets la main dans la pâte. Donc yo loko zaki wana, wa loko la ombre na po oluka o nuire, c'est-à-dire nyonso etikala. Na kindumba no salaka etikala. Nako bima na mobali ya moko ya commune ko akota sama bele ekotikala lelo be ana pota ko beta concert tozi nanga na devela ba bua ko pena na scène musicale au moins la scène musicale ya Rwanda il faut mobali na misa na bua ko soit bua kioté après le 21 no yela wana boka mère elle quoi occasion mo ba pesio dédicacer mère donc loko yo tout etikala na vie na yo na kisongi no etikala na lokuta no etikala na babenga nini ko maele mabe babenga ngo mutama maele mabe na français il y a un mot comme ça ekotikala ne crois pas que non de le babongo et so biso na kozanga no livrer parcellaire etikala na mutuka oluwaka wana o tamwana ngezaka ya yote tout ekotikala donc et ça le quoi yo oye manzi mo biloko nyonso ekotika po tafala be esabiso te eshi mutu te o considérer que nyonso tu o ngape na sala rako ekotikala ko ina ona ina mama so na raison te ekotikala mabetu na sala na vie ekotikala ko panda ba comédien tout ekotikala c'est ça. Oh, maman, bah tu retournes à la 50 pouces écotikala. So qu'on l'aide na 50, tu retournes le fond de ton hôtel Nicolas cercle Nicolas tombe. Écotikala ah bah les qui ne va saler lango. Bah ça lango ce que le quoi le saler la raté. Bah tampon c'est tout écotikala. Ngala za mongo mais souki na ngeza moi bien. Ya on dit bah na casquette ah écotikala. Donc nyonso ya yo écotikala. Bah robe na mi kuso ta ko ba majorette écotikala. Ah. Et l'homme mi balo beti wana on a récupéré le beti blo belé même des moko wana mon on pendant le Rolex ngo boité sert azwa mobile ya ndeko na ya théâtre comédienne akufa sert azwa mobile ngo
Puis mobile yango a voyagé le 21 bon beta concert hein. Il faut boire kai. Faut boire kai. Moi sera boire qui était une dépasse na est-ce qu'on attend comme on est. La personne a mis tout ya wata le 21 au na scène musicale. Bo que ne bo consommer bo yemba pela banzimbo tout. Babi leader azakuna Lise Mobini, petite sœur propre Lise Mobini, Nicolas comme alors attika sur la nenga ba chanteuse bo yo ke ni ga opalola. C'est rango le kinaye aidaye pour le laza la bongo. Aidaye le kinewana abanola te makasi pe asonam. Abanola te kitoko alaccepter ni ba tchaka ba look ke couleur na couleur so balisango simbaka apese ba piste asungai moi trop. Ce qu'on y a baluke la et le cap ba wesu ba kufi ba kenda na bango moi pas ça la autre ma pesa tête akoma maskola mobile ne mobile on peut matali ka monke ngape alo msanga loko tinyo so ba osela na bango afene ba musicien musicien so osela na bino ya vana ne c'est bien ba vana et puis à profiter n'est pas fanda on a que bandela jemima trop kara boyema ya mabe na habité tantôt jema fandi à part moi des analyses à salaki na à salaki mais na plateau boy vraiment c'est la première fois. C'est qu'analyse moi. Mon analyse moi au salaki mais na plateau eza bala liboso. 2 mois na tournage. 2 mois tournage souté na mono yema be vraiment pardon lembisa mamuke. Pardon yo c'est ngana fini mutu. T'es pour intro no ya mabe makasi. Oh, intro la ngana mabe. Lembisa vraiment mambo passé. Film mais à culpa 5e épisode de Kotaki et 4e épisode de Kotaki le 5e épisode Ezokota. Et par rapport à l'évolution ça dernier. Évolution c'est que famille Bota temo bolinga madame Bevin toyebi mais vous allez me place pour finga madame Bevin on dirait comme si vous se penchez trop dans ma finga. OK. Bobo ça ni sur objectif au mère le bac focus parce que non c'est dans la famille Bota to longa ce qu'on a distraction to zonga boye parce que ba film avant ils ont etiki bar likolo makasi maintenant tout le monde a mis à coup en tout cas qu'on se dise des vérités et on a assez même il y a Marie-Hélène. Même il y a assumé, même il y a Ozaki Liboso, il y a assumé, bah tu t'appelles les Kaibélé, pas mère. Ah oui. Donc un problème très sérieux. Parce que tous ont la opération partager vidéo, partager film à 10 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes. On peut comme on peut 10 personnes. On peut si tu sales le local bon, tout là on a des films, tout là la kino sur moment comme la 100K. Parce que quand on va mbongo obli botalaka. Quand on est là YouTube, maman yango na aide la ngo ba orphelin. OK. Yango aide la ngo ba veuve. Yango na asala la ngo makam OK même nzambe na lola bete na maboko. Parce que ceux ozo aider ba to ba zangi. Place au toucher à monter manzambe. Place au madame va comprendre que te nga mafinga te. Nga ba lobi te nga ba distraction te nga la toucher ka mi te monter manzambe. Na ko sa ka bolamu. Na ba orphelin, na ba veuve. C'est ça que je veux toucher le cœur de Dieu. Est-ce que famille Libota, tant que vous consommez, avec ce madame $20, $100, $500, mais consommer qu'un film, dans la bonne wana et que zonga na orphelin, aime son nièce non adore orpheline. Aime son décollement adore orpheline. Tant que vous aider orphelin, vous nzambe, ndi ba relever à aider orphelin, vous quand il a peu moins non kolanga, quand il a peu bana yande kolanga, quand il a peu boy. Donc moi je dirais seulement que tout zonga là. À l'accoutumée, attention à l'accoutumée de consommer nos films et surtout d'aimer, surtout de partager 10 personnes, tout le monde a que donc élargir un peu de temps, tant ils allaient bien. C'est bien, famille Bota, bon continuer à consommer. Non, mais Aïda dans la carte. Oui, Aïda bien on a parlé pendant les pendant attends sali 2 mois tiété. Allez là, allez là, tout ça ça. La ligne ya c'est lamentable. Amina arne la nzoto. Vraiment les là watanga te. Te ba ba le la wana ba film écoute ba ko bosu ba ti net la oh bloc oh za ba 10 minutes bagag na bagag kuto ko jouer te. Ce qu'on a filmé elle ko ça madame Baby Musala. Coupé Tommy katana koto te. Tiango boye faut kota boye. Ko bo bon madame Baby ayo kelo soni na ndeke no ba collègue no ba comédie ba vandi koto. Ko amona akoja ko. Elle ko ayo kitsa yo. Yango ayo tiao te po aboyi na yo se soni. Yango moni lianze yango zo to. Chaque film. Chaque film. Wana noko le papa la sona nyoti papa kufa na papa sans souci paix à son âme ba na amo na makila lianza forçate bi lianza forçate so te maman ko be pas o bisango di tikotak naturel yango lia chaque film azoza la wana le retour
incarné un personnage na bango vraiment film qui toko bota la talango et on s'en a beaucoup de distraction à batouter. C'est ça. Question na tout na d'autres na ngo pour na récupérer après na mon tout na mon tout na yo. Tozaki Migoto Leka na restaurant na Madame Belleville to monaki et ayamba qui vraiment famille bota misusu ba hotel ba Angola ba Suède ba Matadi ba hotel ba mbuka misusu na misusu pe ba na Kinshasa et c'est ba kutana ba solaki au moment on ndeni papa raconte na Madame Belleville na ba fan na ye. Tu sais moto ba détesta mingi et pour ça ba tu ba lingé makasi. Pourquoi kaye ba yine pour anini asala ni pour ba yinae boye na boye alors ba mafinga otu Madame Belleville azwaka ba acharnement to azwaka nzoka ndie na batu mona ba kwemo boye etina bango ba linga Madame Belleville sous makasi ba sambela sous pour la Madame Belleville makasi. Moi j'ai été étonné comment on a nombre na mona wana. J'ai étonné l'organisation on va s'organiser pour la Madame Belleville. Maman yemo a évité que nous na batu mo ba sangana oyo bazala kana pour la coprier bazana pour la kokolo Madame Belleville mo ka étonné sona ba fouter ba billet penda ba uti Suède aye pour l'événement wana ba uti ba Luanda ba Matadi na mona ya Delta Force liboso a uti plateau de Bateke aye azaka famille libota. OK. Ça veut dire que famille libota TikTok ezalara déjà to pe famille libota wana bango ba mingo nde ba bimi na Facebook. Ah oui. To appelle la famille libota Instagram oh bango pas maman. Ah oui. Boyo ka goût. Alors la famille libota de partout oh bango tu ba roya ki bolinga maman aye ba bango aye maman présidente na bango oyo ba na ko solo la ka événement tout ça veut dire que la famille libota est étendue ezo fumama. Et le but de Madame Belleville, dans le film, c'est à tout que prière. Tant que la casse de Madame Belleville, on a une leçon. À tout que nos églises. À tout que l'église. Mais relevez tout ça là, moi, je suis au fait, il y a témoigné. C'est à travers le film de Madame Belleville que notre témoignage, nous sommes à la TV, pour témoigner. Faut quand même dire merci pour la honneur au Pessinga. Et c'est là où nous avons témoignage comme ça bitumba. Mais quand la famille Botawana, ambiance, kosolola, tout lié ensemble, tout mêlé, non comprenez. J'ai été fière. Non le caboué. J'ai maï belle les gars comme oh, Zambé. Oh, j'ai maï belle. Oh là là. Les gens même comme ça à travers Madame Belleville. Biso to zabo to le bateke no biso pesa to apporter quelque chose Madame Belleville. Madame Belleville ne apporter quelque chose dans ma vie na biso. C'est-à-dire to lia na combo na he. Au moins j'ai télévision et lia na combo Belleville. Des jours to lié deux fois. Aïe aïe aïe. To lié non il y a famille, il y a fête, famille bonne to lié sur maman Chantal Mukendi. Maman Chantal Mukendi à l'aise deux fois. Mais le bébé pété par rapport à transport. Maman Chantal Mukendi transport. T'es maman transport. Kuna et transport tu dois être 3 fois. Tu dois être transport 3 fois. C'est qu'elle est à beauté, ya maloma. C'est qu'elle est à beauté. Tu biso place ozara, boué la biso ozara. Genre Tozu ya famille Botawana transport. Tozu ya maman Chantal Mukendi transport. Tozu pelsu ya la patronne transport. Tu l'as siko lo ni. C'est mon anda ko wapi. Tu l'as siko lo oh, ta usko mundi ba isina ah nozo ngabwende to matabenga bité. To ke 23h. To ke t-shirt. Ata binomo so siko na yakala ngai. Que tu t-shirt su. Tozu so pakos susu. Papa. Na shirt wana. Ni na moi ko ni na ngai pona ngala ngana kende mepe. Tu n'es sous shirt tozu pakos na shirt wana. Non, ça veut dire que famille Bota, nous sommes une famille. Et puis le sel est bien, mon dire bah, j'ai ma simbelanga bière, simbelanga bière à bandormi là. OK. Sans kobanga kende na sim si j'ai ma bière boé et le moko leka. Bilo comme ta teni à que filmer aye atie ma boko allié. Ça veut dire que pas la biso ma kantima be zate que non awa poisson kozala, a le komo kozala. En tout cas, c'est vraiment une famille oh que to créer. C'était bien. OK, c'est bon. Toujours. Famille Bota toujours quand des alara. Alors, tu as noko Rémi Kovodor déjà na nini. Allô Kovodor. Oh. Allô. Yako. Ouais, Kovo, tu as dans le plateau, tu as dans le direct. Moi, tout dans mon kokaka pour répondre. Allô Kovodor. Oui, allô Prince, moi Kalai bat bazo tuna tunao.
nazali. ozomona te bato bamo yo mpe lisusu nde nini position nde nini babika position nde nini bato bazoloba na bacommentaire bato balobi na commentaire bato bayebi dala nazala famille libota bato bayebi yango te so apona nalonga famille libota mpona koma nani kasi mpo naza famille libota 100% naamona bebikandila patrona bafani batika na bango kotuna bazela semaine oyo naosala émission mono ya liboso na yo lobi deja samedi baozwa yango deja samedi deja na plateau ya rebi kovodor noko prince aoyambanga opose baquestion nyonso to ngotuna ko bango balili na baza na mposa na kabwana belikandi bazela lobi siko na koexplike bango bien nde tokabwana po esala bango bien. Question nanga ezali par rapport ya lelo réseaux sociaux ekoma soki moto akomante na commentaire moko boye ezongelaka madame Belleville ezalaka par rapport ya nini oyo bafani oyo tomona bango baza ya bafani neti ya famille Libota tout ça mponi nyonso ezongelaka madame Belleville. Le problème eza ke nakoki koloba te na entourage ya Belleville bato malamu bazalaki te po motu oyo oza deja malamu ntango otali commentaire parce que eloko commentaire oyo eloko eboma ngai bato eloko bakoma koloba lelo oyo balandinga na commentaire balandinga me tobosana te po tolobela motu vérité tobanga te lider na bino kutu oyo aza champion na bino tolobelaki boye totanga nkombo na ye abongo sikoyo bino bambolombolo mpona kotanga bakombo na bino bato baobanga baya na bafaux compte moto aya na faux compte aza te nazolanda o omona oyo yango wana bango en fait mpona nga bato tu balandaka bafaux compte bon bazalaka bango bakontinue mpe kaka kolanda parceke eloko nga nakoki koloba bino mosusu bato bakomi kobimisa bazobare yango na bafaux compte tellement kamoni tio moko ya kobimisela Belleville kandila patron na likambo te abitikana lobela yango na ndenge ya faux compte mais eza message nde mobimba apesi yango wana eza faux compte te eza message na ye apesi. C'est ça, vraiment, nayebi ke nazala nolobi na plateau le basuka na bato baotala yo libebana na suka famille Libota tokonsomeka bafilme na biso tolanda bato te na moment oyo toya so na ntango olanda bato te bao mpe bazali pembeni na biso eloko esalaka soni tobokabwana na motu tokabwana mpe bato bakomprendre teke tokabwani bino bokoma okomprendre kaka bato ayebaka ke aye nayeba sololaka lisusu te mais ozala na mposa batiao na filme baobengo na filme oya mobosali kosalaki émission moko bosalaki direct moko boye olobaki ke te bato ya kuna nde bafingaki ngai bato ya boye nde balobaki na ngai mais bobosanaki bato bafingako biso tuna bino toyebi ke eza abakubu nde bafinga na famille Libota mwana na na basimbi plateau baondo finga moto boye na boye ezalaka na famille na abakubu ozomona totalement ke bangi balati yango bato nyonso noko lobi tokosola mpena bien lobi tokosola bien babanga na bango te nakimaki na nga famille Libota te napemaki na ngai via makambo susu nazolanda leki na nga moko mandeso belabelaki yango wana mais ça va déjà. C'est ça, toza na Gemma Ibele na plateau apesi yo mbote pesa ete mbote lobaki toujours famille Libota toza wana mpona kosoutenir Belleville kandila patrona. C'est ça, merci Kovodor moko c'est bon. Natunaki yo question par rapport à la question oyo onanga natuna oyo tosoli na Kovodor par rapport à madame Belleville na bafani na ye nde basololaka moment to azalaka mpe na bafani mosusu bakutaka libanda bayaka mosusu kutu ezalaka kutu ezalaka médiatise te mais wana kutu na makasi kaka mpo madame Belleville aboyaki kutu bazwa imageaboyaki vraiment image tout ça ezali mutu ya bango azwaki nde toprofite kaka tosenga ye mo kutu ayeko baye na epa boyaki mpenza image. Est-ce que bato ya madame Belleville bafani na ye famille Libota bakoma koutilize bafaux compte mpona ko te nayebi te na bachaîne mosusu on dirait batiaki bafond sonore bakangai bason mais nga eza baplace oyo mpena natikaki bokota na G télévision boka nde madame Belleville aosola bafani na ye ndenge bozosoutenir madame Belleville bozosoutenir nga bosoutenir ngai bakoma bato te bofinga bato te wana koseli ye makambo te bokota na G télévision na élément wana bomona ndeni natika parti wana ya so mpo natikako expressement mpo bayoka nde madame azoloba na bango
abina ba groupe na bino nde bozana kata WhatsApp wana oui bosangani mais bite nani aza nani c'est ça botanga koma mutu te bo finga pe mutu ni na ba commentaire ni bo sambela ka pona nga bo partager ba filmer bo ba filmer et le madame bevelo bay wana c'est ça donc là juste un conseil après ça va fan na bo finga na ba commentaire te tout ça lelo boye eza ba comédien oyo ba salisa ba faux compte ayebi ke la minute dans la guerre il y a famille bota na bampuku ayebi ke loko so na bete pa muta famille bota e malo comme si bampuku mutu ba bete yango so la bete pa mutu mobe ana tendance côté ba bampuku so la bete ko ba comme si famille bota ba tinyango mais biso le total la mutu nyongo oza poids o poto calculer to calculer ka nzoko to calculer likelele te so ko pena likele ya twin to ko calculer on était to fandi be to pena ta te poto simba ko mama bango moko soso te lobini ah lobini place poto simba pela mama bango moko soso to banga kete poto simba ah na poto simba okay you can see ni te olobengo mbango nde ah non nazalaka mona likuku maso linge kanga nde la lobasko rapide voilà poto simba mama na bango soso to banga kate et boka moi likelele mombo iponga net na fandi boda bina simbe na obange depuis qu'on veut dora autoloba ya sto mo sto kabwani to katama soni ke ngande na abo nzaka mo bampiaka na mo na kana lelaka mutu apesa nga mo info na liaka toka moi soni ya tika ko luka na makaso ya tika na makaso ya yuso mona mukoni ni pele bo vale ba le gâteau na fourchette na mbeli elo kwa gâteau et puis mbeli yango pe osimbi yango na gauche to même attention que ta fan a bevité mutu alinga ko ta commenter ka mabe si on peut le couper la vidéo là na commenter na kombo na ngamba moko ba na j'aime ibe le groupe ibe la commenter na si ba maman e ba ta ka ba si ma fourchette à gauche mbeli na droite erreur wana ba sungi fo tomboka lango silika et puis quand on silika pe bongo o commande ani na film tant ko ba bongo même na gaga o ko raté bongo na film o tondeni o pesa ba marina musala o pesa to ba musala be ta songa na simiyoko o tokuta ngano na ba yolo de tokuta ngano ba kauka na o menace nonga we pa nyanga ba ngam sto bosala we pa bi ke aleki la mso tokuta ni andeni bien pour nga tina la ba tout ça ngamba ba mbote nga so ba ngaba aleki na ngaboni bien na leki nanga pour la vie que allez bonjour c'est rien ma belle te lié to mélanger to seka na yo mais les bonjour pesa bonjour mais on te la ka mo likele o sali effort donc mo ni yo ko o luki no kota wapi no fini ko to ndeni no obite na leka kala nga ba commentaire oyo na ya yo pena loko ni oyo ko lo pena ekoni sape zai eloko ni ko loba po nyoso ya madame ba loba adana ni ntusu kutumuka nini ntusu kutuluka Maman bébé pas Sintuku Toluka. Donc ça veut dire que bon finge. Ya olia aomela aola le bijou na mole mami andika mais olia maboke na bi. Et mais waza butu bote ke ne bazo ke o se camper de soyer. Olia lesi boy. Tu sais no ti bota ba bi bo. Maman e boyebiete. Ti bayebiete. Ti bo mona na ba vidéo na l'aise. Qui très à l'aise. Non mon abia mero pena. C'est le mot te chokarae. Apela tinzu kutuluka ya solo. Ça veut dire quoi? Yando fana kunda fana kunda. Omona libulo fandi wana. Fanda nango. So de pe ya Kinkole. So be ya Necropole. So be ya nini c'est le bambou. Fana ngo. Ko linga tam comment te c'est quoi? Parce que c'est quoi c'est pela makam sto to le bano a. O c'est pela te. Ya même na ba table vous souvenez ba gag on a bin zambela même na ba gag okokota te. Oh avant on va prier bo sambela to bo sambela te. Avant na théâtre bo sambela ka. Nzambe to tiki œuvre l'esprit sur na maboko na yo, peut-être c'est inspiration bona boy. On dirait ba te beta ba sambela comment sambela boy. Nzambe to tiki œuvre l'esprit sur na maboko na yo, ba inspiration tu ya belle vie. Pesa bisango na scène, tu ba makam to loba. Ole azo tona ya ko incarner. Attends la bagarre, on peut se souvenir les meilleurs. Attends la film, tout le monde les meilleurs. Yo la mutu no ka keka belle vue. Na mutu na yo ka keka belle vue no finga de no kota koto boy, de no sabi do obimi siko na linya maya makam oyo yekola. J'ai mon sens ba blo rebelle on hein. Non, Zamba sala ka o lilala. Yaya, ko sepe la tête non comme citron.
zonga lilala bébé citron zonga lilala naloba na yo citron zonga lilala po nzambe asali lilala mwa sukali omikomisa ngai boye ndeni sikoloba moyo te bimbe ofanda mpe bien ofanda yotengama te po niveau chaleur wa de personnes na simbi bino tabokamwisala bino ngai alakuba obima te so opelisi chulai te yo mobima libanda fo pesa chulai mais biso poto libanda nzambe merci totiki nzambe na maboko nao musala na maboko nao keba ben fo na eza déjà a bato balela te na couloir makili ai so totali bongo ndenge moko balinga ata opposite yoka ndenge moko oboni buzoba boyeko tout le monde a un petit valeur. Tout le monde a un bonheur, Dani camarade actrice à Duce. Ah, ça bien. Ah, ça bien. Quand on a nos communautés. C'est la vie camarade actrice à Duce. Ah, bien ma case. Ah, bien ma case. Ma case. Mais c'est maman au sens c'est pas bloqué belé tout bien dans les bateaux au toucher pas point ni. Juste que on comprend était vous avez là au comme citron boy. Mais citron, baza bateau basala comme mobile comme ça moi. Basala comme moi comme ça mobile. Nde banga ba citron nada aloba ngo na ndenga ba gag na ye ba ninga ba fima na bi nzamba sala nga lilala la mikomisa citron ça na scène na ye na scène ne a jouer mobile ta jouer mwasi yanga la ba que non na ndenga citron pour na scène mais ba tout ça ba na zina bango ya tongo midi pourquoi baza mibali te bo commander basi c'est bon toi qui na étape et puis basi bo ko be mibali ba fi ya mungwa je ma pardon yo ala loko nyoko na internet ba yo ki yo c'est bon na ba tout à 40 ans ba ba terrasse na mininga no basi c'est bon so nga na simbio yaya yo na si me apena obenga apena je ma mikolo ko kutanga ko mwantu na simbo kitoko na biso yo keba lomba na okebisa mwa so keba obona ngo ya na zonga malembe keba Jema, c'est bon, Jemima, Ibele. Pardon. Eh, yango ba biloko no vana ba mine keto ko finga ngati. Ponde bo vande la ka Jemima, so Jemima, Demer, Sarah, bo fande la ngati to. C'est bon, Jema, vraiment. Mais là moi pio. Ngamela maite. Biloko mo bezi abokola, akabela, alatisa asunga na vie. Tu es meilleur que ça ne bolamu. Mais atika na yo kombo na ene te atika kombo na ene atika ça se passe sur nzambe te candidat so mutama candidat li ke non elo eza ko indiquer loko oya valeur bo bwaka ngo ba valeur lango te siko ko kiki ya mboka e poste non e ngo ba comme si atosa mtu bolamu ba loso mabe siko asa ya pe bolamu te atika kasi c'est non na ena poste non na e te atika même ba comédie belé ba hypocrite poste non na ya atosa li bolamu ba ozong solo et tout ça ba la pota bina Jemima mo de bo défendre la madame Bevi likamo bi ba comédie bo défendre ba pour toi ba hypocrite lobi le moment pas ko changer ya on appelle la mix up madame Bevi ou rien likama comédie mususu etalingate madame Bevi so de madame Bevi no ya yo no lobate pour nous ba hypocrite pour ni muta lesa lutte o ba lesa o lu créer ka point poani il faut ni a région de ya tété na nenga sona la ba fani ya famille bota pour ni ya région de bango pour ni on commence à moi sexualité ba que muto atanga ta moi muke ala moi cerveau et a t'occuper cause non pétant Nicolas commentaire c'est bon, Jema, pardon. Fourchette de la aider, fourchette pardon, Jemima. Mbeli na droite, et pas lier à gâteau la fourchette na mbeli. Jemima, pardon, Jemima. Plastique. Jemima, pardon. Gâteau va lier à mbeli. Jemima, pardon. Pourquoi t'as m'amsouté, pardon? Zaba question na tunioté, Jemima mokene. On va le go bimisa bablo, moi Jemima, pardon. Zaba question na tunakioté. Madame Bevi na lelo ba osunga ba tebele to ke na felina wana boza lango kutu madame Bevi te ki makam o ba communicateur ba sangisaki ba sali SS ba sungi mais tant ba senga merci ba communauté ba senga toujours merci madame Bevi pour ba trace de to landiango ba trace de leki nango o ya sala ka to emboîter les pas to copie ba mama la to ko tapera dossier la po okimango papa ya descendre dans so ba bebisa motema Bevi asunga ba tumsuti o ba problème makambo sana e ko décourager motema na e amona ki na sunga soute pourquoi mais là mutu be ala besoin de sunga madame Bellevue ta
tala loko mwana de force alobaki abi que non côté ya plateau de betake bitu maman ibime kuna ba mobolo so ba mobondo ba eki ba betaki moi désordre bataki parce ko vanda et madame Bevi a ça vraiment ba tante dans le niveau moi la de force amemi madame Bevi donc a ça ba tante oh madame Bevi pas ça ba tante pas qu'il n'a service habitat a qu'elle a fait foncière a ça ba demi chance tout ça veut dire a madame Bevi na niveau ya basi au niveau basi ba élevé par contre ça fait quelque chose dans mboka oh mais nous besoin que le quoi moindre mo robo et pour niveau après ça d'occasion on lié la scène na bo teli boko ah mais les mots le connaît maman ngapela mais la makoka ezwa maman na tango transport au kabe yo kabla ndebe tukombe yo kabaka yo yo kabaka otanga muto nga melanga power boti la vande Gemma pardon bon comprendre Gemma pardon vraiment Gemma au côté ba dossier mususu nga mokuto etrouble nga poser question kutu la mamuna tuna ko côté OK vraiment pardon to partir ai c'est que ça mamusu to répondre en côté pardon vraiment citron sortez ai c'est que ça yo encore moyo ndesala ya c'est bon pardon Gemma Gemma on parle de mama mikolo o ka chaleur o ka ndeni moto biloko mpe d'habitude mingi yaka na libumu so osali na ndenge asimoye yaka na libumu si okamaka abe mokomso ekomi ya pola tachete bakoma olatisa Gemma tomonaki pardon Gemma Gemma na okata émission pardon Gemma na okata émission pardon vraiment tokoma na suka tirera deux questions ça pasi soanga makasi c'est bon Gemma pardon na okata émission Gemma pardon non le plateau pardon c'est bon merci Gemma tomonaki descente sur ba communicateur ya madame Bevi Salaki bakendaki na école ya mama Kalunga bakendaki na ba 3 orphelinat batambolaki vraiment journée mobimba oyo tozalaki na bino vraiment message ezalaki nini par rapport ya journée wana message ya journée ezalaki ils ont ça orphelin Kelasi donc ça veut dire que nakiti en tout cas la sike makasi mais nakiti donc ça orphelin Kelasi c'est-à-dire bana ba orphelin au bazar ba parents té bana ba botité alors l'initiative ezalaki na ba communicateur à madame Bevi bamoni pourquoi pas ça la SOS pour na bana au bazonga ta Kelasi c'est-à-dire batali makam o madame Bevi asala sala bablo quoi tour madame Bevi na fondation na ebela yana ba préoccupation mususu yana ba programme mususu o bango fo basala biso to Kelasi na domaine oyo ya ezaki juste pour la Kelasi mais nzambe la bolingo na ye bilambe monani ba kete monani en tout cas bakendaki basali pe batambo na ba orphelin belé ko tout na ba préoccupation orphelin oh lelo ni bala bazangi olo ni bazabala bazangi ndesala ke to banaki na école mama Kalunga il faut dire une chose que maman Kalunga papa la so elomba daki na raison ko ba pesa richesse parce que ko na continue école madame mama Kalunga na moni que maman wana ana ba idée kaka na kata école wana asala place mo aboko la bantaba kaka na kata école ndaku nini wana asali nini abi asala salle wana école à soit pour la matanga pour la fête pour ateli côté wana on dirait moi bosenga côté wana mingi zate atelier formation maman Kalunga asali place moko boye ba toilette kitoko bala ba se soulager na ba compte moko ya bien et la mutu moko aniki la kabana yango bala ba zo infection te mais bala ba futa musu batango fele mineva za $80 année mobimba. Et madame Bevi a talé, pourquoi ne pas la communicateur madame Bevi pourquoi ne pas commettre écoutez-moi un franc na bisoté et to sunga madame Bevi madame mama Kalunga à travers ba vidéo tant que kota et na bateau ko simba pe bango parce que mama Kalunga en tout cas école mama Kalunga ese na soutien au moins so mutana ba idée malam ese nga bo appuyer pour atteindre liboso et ese nga ba repeindre et ese nga place musu ba silisa ko salango batia ba porte batia ba ramunyo surtout. L'idée c'était ça et to longwa ki wana to que non orphelinat ya prophète donc to longwa prophète to que la orphelinat vida coûte année parce que na maman to que na papa na maman ngai demain na tadi to que na maman kuna na vida to longwa vida to eloko comme ça orphelinat ya chic mukadi un
un chroniqueur asalela bana orphelinat lokwa na ndako confort bana wana bana santé lokwa bana baliaka te donc ça veut dire baliaka kitoko elobi te ke tomoni bomoni confort de bosunga bana te mama papa oyo tala biso tosalaka continuité likambo yango esi nanu te basoins médicaux bakisi bala bamusu bazangi bakisi tomoni de bana moko boye wana babebe moko 2 semaines moko 2 mois oyo ezosengaka bana wana bamiliki mpo mosusu moto amesa aza te mpo abota te esenga bamiliki en tout cas napesi bino merci bino biso na stu oyo tozalaki wana jour yango wana bacommunicateur madame Belvue tozalaki penda ofure au moulin tomati tokiti epuis baréalisateur basalaki mosala moko kitoko en tout cas dans l'ensemble biso nyonso tosalaki mpena mosala bien tout ça mpo la nani mpo la madame Belvue tolandika ye toambwate kaka bangama madame Belvue bazwaka manga malamu siko ngai na mituna kuna basala nini kuna eloni baosala ya malamu oyo tokoki kolanda eza te apa bajeton apa mafinga apa bilo mosusu omoni ngai nde na boye ko naosepa sur le comportement nasepe na comportement ya Davina te mpona vi ya Davina ekopesa mosusu kanda kozwa ya Davina ekoposilikisa bato oleke omituna nzambe pokopesi Davina oyo pokopesanga pe te nzambe aza na ye nzambe akopesa mosusu koleka ya Davina mais kojalouze Davina te ya na fille moko boye mpo na Davina nde amikomisi abakuki likolo ya linga ya Davina te sikoyo eloko alingi na ye soso te mais alingaka nde Davina te lokola Davina nilengaki na famille libota bia lokola nalingaka mwana tofungana koma baku mpo soki abeti eloko boye ngai nayaka soki tosala koma rivalité lo bautilisaki comme ti aka korépondre sikoyo Davina mais kotala ye boye ana poids te moko na Davina kolobaki non semaine prochaine nokende congé na poto akei Davina soki aye boye mama lopangu bayeres Davina aza en alliance, elle est mariée. Davina a beau d'abord, mais a gardé taille. Yo moi na ka so ba moko, o abota na comédien je crois, na comédien. Moi na ka moko, mais taningo baby. O timbu ba ngoni. Si ba pesa la ngope bien pour et timbu bukal boy na sima mais ozani ozwaka ndete. To la timbu la bo sala boy, moi simbu ezonga boy mais. C'est votre tour na souka chez. Ozwaka ndete, tika Davina kimia. Kanda ya via Davina etinda oteke na okoma abakuka fukama le banzambe pesanga opesi na Davina ba ko pesa yo ndaba za miséricordieux oh mwenye ba muninga ko jalouser te même ba na madame Belvue oh azala ngo comédie pe bele ko fuka ba pesa ma pesi bino ngo ko jalouser ke le makasi bongo te bo se le panzambe oh ba comédie bo tala e lo mona le ba jour msu ba to ndimanga te na flasher bino ba comédien bile po ça la force ya Belvue na sila. Alors, baba comédie, vous savez mukala. Vous comprenez? Oh, il y a des pays qui passent la fin moi kala skito ko bien. Ya tete. Moi na papa nanga moi na ya nanga. Na mam sko ya nanga moko. Basa fin même Nana Benz. C'est là ba succès Nana Benz. Ce qu'on appelle na linga pe mo pa ya pe ko na apeke no ngape nazali comme na mboka za kana. Comment là? Comment ya tete mboka zela? Na okutana no koma mboka te. Tena ala komona mboka pona ya nanga. Siko bozuka kombola me o mwa pe nga komola nga tel bisalu. Ali boma Davina mta obeliso. O mwana mkoni Davina ba ngomona nga Davina kandi. Aba dege na je suis Belvue. Aba je pas Davina kandi. Tando ko perdre. Oh bisalu. Tala ngo timbuka zwa de koleka Belvue. Koleka Davina. C'est bien, merci. Comme il faut mayonnaise. Mayonnaise. T'as mayonnaise. Oh, Nino. Yama ya kanila wa dupamba. So na simbi comme ngabo akona kote sulemba te. Lokwa lemba ya papa bango na mama bango. Moi je dirais qu'il y a mal à me respecter. C'est un artiste qui est au total, tout ce qui est œuvre. Mais il y a mal il faut ça qui passe dans la vie à Gécho. Pour Gécho, c'est patron de jouer. Pierrot, patron de jouer. Bobo, patron de jouer. Ronel, patron de jouer. Mais il y a mal au rôle de l'île, ça pas rôle à Kizeng. Parce que bloc a beau faire soit cahier. Il faut assez l'effort. Pas tromper, à jouer raté. T'es là, je vais pas tromper. Il y a que moi, on a mis quoi Cardozo, mais Cardozo n'est pas le king guy. Oh mona. Yamayo, na respect on a un peu yaya. Même via Davina, ça n'est pas mayo passe.
donc Davina vie ya Davina et ceci n'est pas le mutema yema tu vas sortir médiatique moi banal est-ce que sortir médiatique na lombo ta ko sala tu ke lombo tu boale peka moko na ko na ngale ka mama nga ako sala ngote bana lemba nde bozana bana lemba bosala mo loko no siti ya bana lemba na leba musende za la raté mais na comme si na leba musende za liza ya mayo pour makambo sala ndoko na respect tout il fait longwa oh et alors voilà mukolo mo ba otindike muto kwa Davina mère des enfants femme au foyer ada mo ba ni na bana madame be ko tindike asalikam pour madame be joue en coup de Davina asale mission na mariage civil ya Siana madame be kutinda bon avec musika makanku Davina oh le bana coup madame be bien côté et c'était on dirait avant que Siana à Kota avant Belvaya avant madame Belvaya Davina a l'homme makamune déjà parce que on va no Davina fallait pas que le bango na ebela eboete ezala mukolo moko boye yango yo nyongoni beve za nango pona le ba msunga mona futa ngoponga mo pena koma ozwa le ba pena nyongo o beze za nango pona yo ngana futa ngoponga pena koma ozwa nga loba on a futa ta $1000 $2000 on futa ko bukala te ko bukala te hein mutabata malekolo mais ko bukala te pour msunga mona comme si beve za la nyongo no moko boye il faut futa yo ko ranking wana makamutu fela sa nka belzi ko so ibi ko jouer te bebe sani hein tant pena aida za na ko la bakisingi botema yo tant que tu vas regarder que tu vas pas mayo ya mayo on te respecte ni respecter yaya ah to comme na so na suka ni lobisinga bele biloko nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu akumisama alleluya oh mafinga nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu akumisama alleluya oh bajeto nyonso ekotikala na mokili oyo nkolo Yesu akumisama alleluya comme na suka message na mezarara moi de 3 personnes ba otala ngane na bwe na lingi sute bato belé bato belé basoli kilo oui na peska mbote na mama na biso Martine Kilanda mama Brigitte Koufi Mami Tadina et puis na souci na maman Chantal da bato sur la kilo dans la ligne soute et puis la famille bota tout ozawa ba bonjour na bino et puis musala kitoko quoi voilà merci c'est bien merci na répéter les comme oh so ça va pas so finga Belleville il y a na plateau Fanda finga Belleville comme vous canté oh exemple tom suku na plateau on peut so tam suku coupage Fanda penda na plateau penda Fanda na plateau penda finga no Belleville so ça na posa finga Belleville il y a na plateau Fanda finga Belleville silisa penda l'opposé à Belleville mais comme masqué ba jeton non il y a na plateau finga Belleville OK merci na exode Mikebi